Afrique du Sud, na Yoville City, et si kaba Congolais bavanda kamingi, ça fait 3 jours, ma ezate, tanki. Tolo baloko la régie des zones à bango ya awa etoboki ma ezali ko bana ba venine bozo mona wana moyen ba fungola ma ezali te mbali ko bonga to kolika ke kala mingi te situation ekozala maîtrisé. Kokamwa bandeko bota la pasteur oyo azali ko délivrer batu na insecticide, azali ko pomper batu insecticide na misu na munoko na makolo partout pour la délivrance. To komi wapi bandeko to kosuka ndenge nini makaba ba délivrance ya boyiba kam o to koloba peka katibo koyoka epesi pasi à suivre dans cette émission mesdames et messieurs. Toti kala kaka na makambo ba pasteur tala sous pasteur oyo bakangiye alingi alala na mwasi ya moto ya liboma na ebite kola na matamboma ekomi fréquent pasteur azali koluka nini epai ya mwasi ya moto ya liboma nana atindaki alala na mwasi ya moto ya liboma soki alali na mwasi ya liboma elingaki kosuka ndenge nini ye sikoyo yombo ezuye ole moto ya liboma ndima mwasi ya liboma ndima mwasi ya liboma aboyi na ye kutu alinga saloni munini kwala nayo bolali na ete bolali te ozola na moto ya liboma pona nini Radio Collective à Fiston. Tous s'abonner massivement. C'est validé. Mobali mbinga na munangolo aboya hydroquinone. Soki ezotambola basheri bazokoya mayanga. Na retrouver douce tendresse affection epana yo. Nasalelo nini pondi make na kupendaka sana. Shita kwacha pelende wenjo. Pour l'habillement des classes de vos enfants, pour l'élégance de vos enfants, désormais, visitez le magasin Little People Shop chez Mama Charlotte Caputo. Little People Shop chez Mama Charlotte Caputo, l'habilleur officiel de vos enfants. Awa et pas Mama Charlotte. Moi namboka, bon monake, ba namboka, congolaise, tala biloko ya kosala, et pas bapaya. Acheli biso bilamba. Banda de 0 à 3 mois, yango yo. Soto yawa de 6 à 9 mois. Toke wana de 9 à 12 ans. Toza na nyonso. Bana mibali na bana basi. Soto yawa. Omoni oya bana basi. Ndenge mwana zo putsana. Toza lokola wato yene 8 ans tiko mata. Yango yawa. Koto yo ndi makambo. Mwana zo bimondire ministre. Ya bataille nyoso yango ba Samuel ba chuchu yango yo andika la tsabana oyine to mutaka elengi tala ba fest bana mwana bimi na fete batu ba komobanga soko lingo somba biloko yo omonike olingo sepelisa mwana na yo ko déplacer na yo te okotika na internet okomona adresse na biso yango wana. Little People Shop chez Mama Charlotte Caputo. Adresse Edenval, Greenstone Shopping Center, shop numéro L119. Téléphone 011 52 46 366. À Jamestown, nous sommes sur Meyer Street 183. Jamestown Town, Johannesburg, shop numéro 5. Téléphone 082 324 85 22. Place nyonso zali benga biso kotaka ligne benga biso teotiko bilamba tina ndako. Little People Shop tozana bilamba ya bana ya qualité olingi osomba kota na website na biso retrouver biso na Facebook toza online pe soko osoma partout na Afrique to délivrer bino na ba Korea na biso préférence ya malamu ya original. Donc, c'est la livraison à domicile. Little People Shop met à votre disposition l'achat en ligne. Allez sur Tekelote, tapez Little People Shop. Choisissez l'article de votre choix. Il vous sera délivré jusque chez vous à la maison. Mais aussi, allez sur Zando, tapez Little People Shop. Choisissez l'article de votre choix. On va vous le délivrer jusque chez vous à la maison. Visitez notre Facebook page, Little People Shop. Little People Shop, ya biso moko. Little People Shop, ya bana mboka.
Mbote na bino bandeko balandi ya radio lokolo télévision bisika nyos tubozwami. Merci na confiance pe fidélité bopesaka na programme oyo radio lokole masolo et pa wapi tokuta na ka biso na bino pona ko solo la makambo zali koleka bongo na communauté na biso africaine en général na lobaka mingi ya biso batu ya mangala. Kombo na ngai Fiston Pelende tata ya Sedek. Na sengi na bino bandeko o bolandaka biso bo s'abonner. O ya s'abonna déjà merci, continuez ko partager. Bandeko belé ba s'abonna te mbatala ka biso ka papa Fiston. Nga vraiment na s'abonna te ya menatala kaka ndeko s'abonner. Otali pe na pembeni, otali papa, otali mama, otali bango. Est-ce que bo s'abonna déjà na radio lokole po soki bo s'abonner boko sunga biso makasi. Quand on vous fournit des informations comme ça, vous avez des informations en échange. Vous avez s'abonner et puis vous partager. Pour chaque fois, ceux qui ont allé radio le collègue Masolo, ceux qui ont émission Sili, Mouduna Moutoua Simbaka, toujours quelque chose. On vient vous donner les vraies informations, bah histoire vraie, oyo salama bongo na communauté na biso. Merci na Mama Charlotte Kaputu, sponsor officiel ya chaîne Oyo. Voilà, habilleur officiel ya Banana Bino. Tokolo ba makamisa to wana toko umena mingi te to yena après-midi lelo pona ko sola po to vandi to tai to makam o soki to lobite moto mususu akolobela biso te so pesa pasi ya kosakana te makam o to kutana nango. L'eau c'est la vie, sans eau on ne peut pas vivre. Mai atoboyi komela okosokola, atoboyi kosokola okolambela okoliango na moyen surtout. C'est pourquoi on dit l'eau c'est la vie. Vaut mieux kutu courant et katana nango que mai. Ce qui courant katani tokolamba tana ba koni tokoluka moyen surtout. Mais ce qui mai ezalite etaka bilinga. Na Afrique du Sud dans le quartier Oyo, babengaka Yoville Ilbro, Béré à côté ba Congolais, ba fandaka mingi, ba étranger en principe. Tant que ba benga rango na français, ba fatzon dengo a tank, cuve tonin. Et sika, bon, toujours la régie des zones à Bango pour faire comprendre. Donc Johannesburg Wota, et sika ba bomba kamai ba tretaka mai na Bango, ba tiowana et toboki. Et ça dit que ma ezobima na ba venu, ma ezobima eau potable, et ça y est sous témoin déjà qui Afrique du Sud a combattu déjà na problème ya mai, ça qui mai a mis balai potable na monde après à Canada, mais jusque là ba problème parce que choléra et bandi kokota ba mona qui déjà quelques cas de choléra yango ba pekisa ki batuba melaka mai sous ya pompité parce qu'à l'époque ça là qui okoyi kolia au fungoli ka robinet au zumai au meli na problème qui potable deuxième eau na monde après ya Canada mais sika wa pe simbilinga ba kekutu plus loin ya koloba soki ata ozo sokola mai kotio na munoko komela yango te boaka sika suki wana te sika wa je ne sais pas ba tio wana et toboki ndenge ni tank wana toboki ndenge ni ruiné to ça ni toboki et pesi ke mai bandi ko bima wana mai bandi ko bima alors tellement mai ko bima régie de zone bango awa Johannesburg Wota ba ko bije ba kanga ba kati mai na quartier oyo ba forêt ni bazala kaming ba étranger na ndenge ya mabete c'est-à-dire que koto ande et alimentaka mai wa ba quartier lokola ba bengango Yoville est-ce que ba Congo bazala kamingi ba quartier lokola Bereya ba quartier lokola Ilbro za quartier oyo ba tongango lokola ya New York ba building ba immeuble ebele tango bakangi mai wana esali ke mai tango zongi siko na cuve wana zonga mai wana tango zongi zo basut e refoulé bandi ko bima ndek bo malikolo wana e bandi ko keltina ba vini alors ils étaient obligés ya ko fungula susu mai wana mai o ba fungula ki wana ba pompe bandi ko mama ya salité ba senga na batu ba mela yango te tisika boye ba na mai te bakangi yango ma difficulté côté mai bali ko bongisa kolika que dans quelques jours awa ba kozongela mai na bango zali ko ya ko yima te ça arrive comme ça partout zali ba to benga woni ba catastrophe naturelle on ne sait pas passer ko ruyer ba tuer za kanase et pour beba ba ko bongisa ngo zali na ndenge ya mabete donc apaisez-vous dans quelques jours Yuval City Berea City, Ilbro City si vous voulez, bokozongi na mai bokosokola nyostu ekozala normalement to kolika ke mai Afrique du Sud ekozonga na sous na position nango deuxième eau potable pourquoi pas première eau potable na monde après oya Canada.
makambo ya ba pasteur bandeko tokoloba ti tokolemba to éviter qu'est-ce qui ne va pas bandeko atabino moko. Comment est-ce que awa vraiment pasteur asala makambo boye a to bongo na mboka Uganda et pas wapi pasteur oyo bwali ko mwana ba photo wana bandeko pasteur oyo azali ko sala délivrance à l'aide d'insecticide na éviter ça la stock ni insecticide na éviter asinaki contrat na compagnie insecticide oyo asala ngo promotion to domoni na duma asala ngo promotion to ndengeni excusez-moi sorry asinaki contrat asala ngo promotion to ndengeni ba fidèle ba aliko bondela pa na bango délivrance azoko pomper batu ni ba aliko mona insecticide s'il vous plaît na nelongi na misu na munoko zoko kota na zolo na makolo partout aliko pomper batu boyebi bandeko insecticide atata ngozaki na Congo tango ya kala soki mama to papa batekisi ya ngungi ba pompe insecticide tozalaki na ba 30 tours monsieur balai kola na ba 30 tours so ba 33 tours au moins na tongo kola muka très fatigué monsieur a pomper so ba na mambongo bozui balai ko sala ba insecticide au moins bozuzaki mo mukie pour finance balai ko sala 30 tours au côté yango na ndaku e panzani partout na simalango olongoli boke kolala topé soki oti insecticide boko kota na coûter pendant 1 heure de temps 2 heures de temps bo vandi bangungi ba kufi pona solo wana pe ekende na sima boko na ndako po de peur que soki boko na ndako bo respirer yango maladie ko ya eko mema kufa kasi tala pasteur oyo bandeko ata bino moko insecticide opompaka batu na misu na elongi to sa susu na antiquité te ata na bino batu baso ko pomper bino mes frères et sœurs bino batu bomona ka ba pasteur lokola banzambe. Tout le monde est serviteur de Dieu. Oui, parmi les mauvais, il y a aussi les vrais. Mais nous devons avoir la conscience. Il faut tout conscientiser. Tout se conscientiser d'abord, avoir conscientiser. Au début, il y a des insecticides. Ceux qui vont pomper dans la monoko. Et quand il y a une infection, il y a une maladie, mais pour nani no kolinga ba pomper yo insecticide na kati ya monoko na elongi au vandinier. Kaka po azali pasteur. J'ai la ferme conviction que et ça m'a dit sur linga qui na bango te mais moyen asa exact pour azaka amonika passer azo banga tika pomper ngai kaka na ebite ndeko ba pomper na makolo wana azalaki na mayanzi na makolo to makolo mane ko sale passe rhumatisme a pomper pour esi la ndenge nini ezo pesa passe makambo wa pasteur wa sa to la kisa bino awa comment est-ce que va pasteur mususu bazo ko benga na ba démon na kati église na machette yango makambo ba pasteur bino ozalaka o pasteur ane oyo to lingi plata to buaki na lifelo to lingi to kangisa ta basinga to buaki na libulu lobi nango sata zonga kaka c'est parce qu'on ne sait pas prier to mona ku l'église bat o bazo ya tina munduki arme na munduki pa tirer satana abo satana na munduki akufa akaka te pona nini to mona ba pasteur musu bazo ko délivrer bat avandeli mutu na mutu atayo moko ata yo moko vande na mutu to mona ba délivrance pasteur azoko beta batu fimbu azoko beta ba mama fimbu to fimbu azoko jio délivrance non nous devons nous réveiller on allait quoi accepter ceux qui ba occidentaux ba neko sala makambo to ko benga ngo esclavagisme mais siko biso na biso ba indo total réveillez-vous mes frères ouais so na ke plus loin tout ça to kumba atete mais to kotala makambo susu ouais discours Léopold D na se référera fort na discours wana Léopold D tangu ya colonisation alors ba kinini bo foot sabatu wana babonza bo kanga basi na bango 9 mois na ba mission de service ba kene so okepa na bango bala bela bino soso bango baliate souffrance bo collecter mbongo na bango bo tongelango ba shopping center ba supermarché ba magasin bo aider pauvre mukie pona elaksaki bambongo wala bo sa lango ba bete mais comment voulez-vous bandeko neti ba église osala ba église bino l'église botaka mabonza wana ba yeko zongo lokola ba église minene bazu yango o eke na Rome o eke na États-Unis kola ba neyo o eke na église be songolo paka non bo bandi église pasteur il n'avait rien 2 ans pasteur a comme rouler carrosse bino otika leka kandengo wana pourquoi ba pasteur faut ba mataka bino ndengo wana ata bino moko to laksa bino a délivrance pasteur azo kolesa batu matiti
yo yebi ke o ezali matite na ndunda te mwali kolia ata yo moko bandeko toko sosola te boko sosola ndenge nini bandeko ata yo moko iloba nango ndeko na ngai frère na ngai mwana mai na ngai José Yungu Isaac News Television na New Zealand to sosola to sosola mokolo nini soki to sosoli te mabezali o moni ke o kisi ya bangungi dum yango bomaka bangungi bampese siko yo ba pompe yango na munoko après lobi soko su cancer ozu maladie songolo pakala okufi okangi noko ndoki ata bino makambu ya boepena kisi ya bangungi o délivrer batu makambu ya boepe gouvernement faut atala makambu ya boye to moni yango na Uganda mon sait pas to moni yango pe na Afrique du Sud bazo délivrer batu na matiti to moni yango na fiba pe belé to moni yango na mouchoir bloqué belé na Congo to moni yango ba kombe glisse refait que na kaka ndenge moko soki ba gouvernement batali makambu oyo ba régulariser makambu soko makambu ekoyate moni moko oui c'est vrai ba Rwandais bazoko maté biso bazoko agresser biso pour la richesse na biso on n'a pas les problèmes avec les peuples rwandais mais la régime oyo sanguinaire ya Kabila Hitler d'Afrique d'une part to bandeni asa mabeto ça parce que il y a régulariser l'église na Rwanda allez que na Rwanda on commence l'église à régulariser n'importe quel chose à pasteur n'importe quel chose à pasteur au vendre aussi molimo do nzamba la singai na pompara batu insecticide na munoko na nzoto pa bika ata yo moko. Est-ce que droit de l'homme ezali wapi ministère de santé ba koya te ba interpeller pasteur oyo et koleka na opeka boy passe l'Afrique et pesi passe ya kosakarati mawa ete ya bino o to loba kite biso to kobanda kaka koloba toti kala kaka na makambe ba pasteur bandeko to esika boy na mamba sombele suka likambo to lakisa ki bino awa na radio lokole comment est-ce que monde est comme l'envers basi ba wandi kolinga kaka mibali ya bata maboma to mona kiango to talisa ki bino mambeleka ki na Angola mwasi wana zo bana mutaliboma épisode ya liboso ni babanda ki ti ba ko suka na deuxième épisode makembe se suka nango fin de fin parce que bandi feti e banda kala balabala bokutani boyokani bomeli mwa kopo na suka nango za suka kaka ndeza la kawana butala ki yango to ya lisusu na Cape Town kota de Sabino commerce ke mwasi moko boy alanda ki lisusu Congolais moko ya Brazzaville ke mobile nangai basalaka na ya vako maliboma bakena babima na ye suka nango babimaki tangu to yeko découvrir ko landre babino ezali ba science oyo bakotaka batindaka bango bala na batama boma pona bazwa quelque chose succès on ne sait pas pona ba concrétiser makambo ba osala et comme iso na Kinshasa bandeko ndenge bali komona cha image wana papa oyo bali komona pasteur to yebiti église nini to abandi église sika me bandeko bayebiye bazali oyebiye tala sa mutu église nini pasteur ni abandi église sika tout le monde a l'unique à s'émanciper à la booster à comme on mbongo mbala moko ndengo est-ce que ba commerce musale ya nzambe pour pesa passe ezali ba oyo ba simande ba osala makamba boy pasteur oyo bakangira yebi so akenda ki wapi na maison nini esika na kenda okota to supposer que ba esaki ye non yo avant de lui pomba avant ko malokola ba pasteur mususu avant ba notanga kombo na avant oyeba na peut-être kende kola na mutaliboma to koloba ndengo wana po ndenge aliawa batindi yake mamu taliboma na yebite passer yango pe soka yebi ko chali toite soka yebi ko kajole mutu ya liboma si ya liboma te on ne sait pas to kamwe yango to mona mingi ya basi ya ba normal ba oso mibala bataliboma facile siko ya mobile normal poazo a mwasha ya mutaliboma e komeli yombo donc mwasha ta asa liboma za kama makasi donc mwasi bana liboma aboyi mobile ya normal alandaye ndeko balobi aza pasteur ozoli komona wana akeipa ya mutaliboma alinga kata e forme pona alalae baba atabino mokone okola ala mutaliboma tono mwasi normal kaka ndengwa o négocier te atayo moko okena ndengwa o négocier te olinyika ndengwa apasa liboma osala makambo makasi yepa aboyi bapesi yo yombo akeipa simba mwana mwasi wa liboma na yebite abanda la ndenge nini abanda ba séance ya kosombele biloko kolia abanda ba séance ya gentillesse na yebite en tout cas je ne crois pas que mutu abanda la gentillesse pour ça abanda la ba gentillesse akena na peut-être étape par étape muta liboma ngo besoin na fia ngo liboma mais à cause la peka mwasi peut-être on ne sait pas comment on peut na circonstance nini est-ce que peut ça liboma ya solo toi ça li shegi on ne sait pas sur la brutalité mwasi aboyi a reverser a lebatu baye wana batse maboko olongoli ebilamba pona ni olingi ko sala nini abandi ko senga pardon toko suka ndenge nini do vedi yepene ngadi wasala ka mutaliba baza muti ya yombo
yombo to nini epesi pasi tozo mona yango na makambu ebele batu mingi o bazoko maka ba konzi non seulement na Congo partout totala yango na ba film totala yango na ba série télévisée okomona okepa ya marabu okepa mutentel okena ba sec ba oso ba maison ba loge ba okotana ba kotinda yo kende ko bimana mutu ya liboma soko zali mwasi okepa mutu ya liboma ya mobali soko zali mobali okepa mutu ya liboma ya mwasi to mona yango batu ebele ba pesa ba témoignage okomona kaka papa moko boye papa mukolo yo wana mazopo ase déguisé na biso soki mutu liboma peso na nini sere na mutu liboma ya mwasi sere na mutu liboma ya mwasi qu'est-ce que veut yemo ka yebi objectif ni na sana ngona kati pour na mutu liboma ya mwasi wana est-ce que bino bokanisi tango batunyo kala mutu liboma wana esaka facile esaka pamba ndengo wana tango la na mutu liboma ya mwasi to ya mobali surtout ya mwasi tango tiki semence na kati oyebi be esprit ni na kati ya mutu ya liboma ya mwasi wana mingi bapona rapé okoke na balojo batunyo bon na olia kaka na oke na mutu liboma oponi nini yo kotala ka nalia pena kaka ya mutu na ebite kotala buzo batakuti yanga mo kaka pena mo ete a préférer na ye mutu ya liboma pa boule moi ça mutu liboma on a rozwa epe na kena na sokoli epe bien na teba parfait a kompe moi si normal na so na sisi na zongi chez mutu liboma to pe mutu liboma mobali oyo na rozwa na kati esuki na bongisi epe très bien a comme na epe mobali normal to sali yango et puis sili oui c'est vrai oko sokola ye oko sa nyo surtout mais semence yo kotika wana oyebe esprit na kati na ye ba kozwa yango on ne sait pas qu'est-ce qu'ils vont faire avec ça total ba témoignage ya marque na marque okomona ba nommé au ministre ba nommé au général okomi na mbongo businessman na makasi mais mbongo ngo osala kana ngolo ko mokote okomona yana biso za kana mbongo ebele mais pona aider famille problème et comme à coup dans niveau ta maman za maladie pona msata RN aider maman ezala ka problème makambango za kandia boyi et pesa ka pasi ya kosakala te bande kwa tabino moko on ne sait pas tala chiko pasteur abimina mpoasa boye pe sonité et que l'église d'abino ba église d'abino que pasteur d'abino yeba bimisi mpoasa de yango yo ka personité makambo échange na mukili bandeko ko bona bana pasteur to moni mutaka na la ye pasteur bakangiye bolumbu na mwasi en flagrant délit bandimi ba kima l'église ba ko kimate ba so ko défendre kutu pasteur na bango makambo comme monde dans la vers on ne sait pas où allons-nous ndeko to moni o bakangiye na mwasa mutaliboma oyo koyoka na sango to saka awa à moins que nzambe a confondre bango pour bani déjà ko confondre bango boye et ça passe ya ko sakana te mutaliboma réveiller la ndala lo kaka mo extrême muke baté so kaka mo extrême ya mutaliboma ndenga boyi ale bakangi ba yanke ba yepe na terrain ba tie pasteur maboko yozo longo na mutaliboma maboko ma bilamba pour la nini mutaliboma ngo et ça rappelle pour mesanwa côté bofanda ka to boteka ko bona mwa fimo kwa sala ka wani ya liboma bo mesana pe na ye bo yebi pe kombo na ye bo pesa ka yepe biloko ya kolia tangu mususu kutu bo yebi na pa na bango ponga na yebi à l'époque quand on na Congo wana zaka na mutaliboma moko do ndeko moko sala ka moko so liboma chauffeur mona ke ko tambola liboma ya ko sakala te ba to so ba yebi ye ke mutaliboma wana e pa na bango sala ka esika interne comme si quelqu'un oso protéger kutu mutaliboma po yebi pa na bango peut-être fiyo un peu ba yebi pa na bango yango ba yanki quartier ba protéger ye pour la mutu wana sala bêtise te et peut si passer suivez cet extrait bobo beta ina nte bobo beta ite ozo ala mutu liboma pour l'année alinga saloni kwala nayo bolali na ete bolali te bobo beta ina nte bobo beta ite ozo ala mutu liboma pour l'année alinga saloni kwala nayo bolali te voilà pasteur a commis zoba ete ya bino biso toko dénoncer tina suka parmi makambo oyo toko banda ko loba toko tika yango te parmi les faux il y a aussi le vrai tika na pesa mbote na pasteur Benson Poutou yepena ministère de délivrance mutu ango na bizini mabe ndenge nini soko ina pas pasteur Poutou Benson a ko délivrer na bosanité apôtre SPP à tendance na benga ka bulldozer apôtre Charlie Moubiala Wumela Yonde. Je profite pour l'occasion pour vous annoncer ceci, mesdames, messieurs. Batu o bazana Johannesburg, na Cape Town, avec l'Afrique du Sud. Apôtre Charlie Moubiala
apesi bino opportunité makambi ya mikanda mikolo na Afrique le komi pasi ya kosakala te yo mutu wala problème ya rejet apôtre lobi yango kaka très bien soki ozali na problème ya rejet bapesa yo mass leave baloba obima mboka oza na papier wana kende na église na ye jardin d'Eden na Chrome Street tobenga numéro ya apôtre Charles Mubiala okene église avocat ali wana apôtre Charles Mubiala abimisi mbongo apesi epa ya avocat pona landela ba dossier bozonga nalobi bien kaka batu oyo bazwa ba rejet batu oyo bazwa ba rejet benga apôtre Charles Mubiala bakosunga yo pona bazongisa yo na dossier normal ozwa mukanda poko vala mboka batu sa mukanda ezali malamu te ka mususu te oyo papa fisala baki bakana sote kaka batu oyo bazwa ba rejet oyo bakomona oyo must leave kobima na mboka bangonde kana bango bazo ko traiter yango. Merci na confiance pe fidélité bopesaka na programme oyo Radio Lokole Masolo. Merci na Mamarina Umbi, la femme à la taille d'une tige spaghetti, ni courbure, ni virage, coordonnatrice ya chaîne oyo. Ndeko, to s'abonner massivement. Soko s'abonna, partageaka bandeko. Tant d'autres la vidéo oyo, to ba émission Radio Lokole, to bosa la kate ko fina cloche, pardon, ko fina j'aime wana. Ko aimer vidéo. Tant que vous aimez vidéo, c'est une façon de nous mettre à l'abri. Si vous aimez la vidéo, vous avez des difficultés à vous s'arrêter parce que ma solo autobetara awa bakadiam pemba watu ba se plaka na ngote bako reports bako signaler vidéo et kozala mbilinga tant que ba j'aime YouTube tant que la oh mais vidéo ba boy yango ba j'aime belé boy ndenge nini on va être à l'abri. Mais aussi pour la maman Charlotte Kaputu mutu nyonso on a besoin mona na ya kotanga école à pilotage. Il y a hélicoptère militaire, tout civil, tout avion militaire, tout civil, tout peu ko bongisa ba avion. Benga mama Charlotte Kaputu ba ko sunga yo na Afrique du Sud awa. Na monde entier mobimba kaka na Afrique du Sud de école ya pilotage avion et ça moins cher. Alors, muta s'occupe makambo wana, c'est une congolaise. Tala basi auto bango besoin na mukili pour la ko aider batu. To kumisa on ndenge mama Charlotte Kaputu. Umela, to suki awa. A plus. Chap chap. Et tchara. Dans le cadre de soutenir la vision du chef de l'État dans les domaines de l'éducation, Mama Charlotte Kaputu, la femme de fer, facilite à vos enfants de devenir étudiants en Afrique du Sud, dans l'école de l'aviation, apprendre à piloter l'avion commercial ou militaire, apprendre à piloter l'avion de chasse, apprendre à piloter l'hélicoptère commercial ou de chasse, mais aussi apprendre à réparer les avions commerciaux ou militaires, des hélicoptères militaires ou de chasse en Afrique du Sud. Bandeko, yo mutolingi mwanona koma pilote commercial to militaire. Avantage yango yo. Obengi na numéro oyo ya mama Charlotte. Ako guide bino. Ndenge nini mwana na yo ako sa la classe ya pilotage. Alors, avantage nyonso hébergement minerval. Olingi mwana na yo ayeba ko bongisa ba moteur ba avion. Benga mama Charlotte na Afrique du Sud. Madame Charlotte Kaputu et ses collaborateurs mettent un hangar plein d'avions à la disposition de vos enfants qui viendront apprendre ici en Afrique du Sud. Voler à l'espace sud-africain, devenir un grand pilote commercial ou militaire. Contactez Madame Charlotte Kaputu. Devenir pilote d'un avion commercial ou de chasse n'exige pas un diplôme d'État. Un certificat d'études primaires suffit pour apprendre à piloter l'avion commercial ou militaire. Les appartements confort pour accueillir vos enfants lors de leur séjour ici en Afrique du Sud. Piscine, salle de bain, salle à manger, cuisine, lavabo, tout pour accueillir vos enfants. I stayed here from 1 year ago. Oh, people coming from Congo, you're very welcome to come here in South Africa. It's a Mama Charlotte space, very beautiful accommodation. They take very good care of us. Bino batu boyebi anglais te, alobi boye. Grâce à Mama Charlotte, lelo yo ba Tanzanien bazoye kola avion, bazami balé, mwasi na mobali. Et bon bino na Congo. Ozo zela nini? Pour tout contact, appelez-nous au plus 27 82 32 45 522 ou encore
Contactez Radio Lokole Télévision au plus 27 61 88 58 455. Papa, maman, mwana noya koyekola kopusa avion militaire pe commercial, hélicoptère militaire pe commercial, kaka na certificat d'études primaires. Et bongo yozanga, hâtez-vous car les places sont limitées. Mama Charlotte Kaputu, la femme de fer. Merci pour l'opportunité, maman.